bien, merci Bozali Ebele Bokolanda Biso sur Cléboa original point du grand prêtre César Ngadi pe Tiamaloba officiel Bozali Ebele na banda kuna komona bino tellement Ebele na ba liboso ya ba télévision na bino ba tablette ba ordinateur pourquoi pas ba téléphone na bino alors ezali toujours ngai wa bino Gradimou ya autrement dit le fils de la promesse tozali wana to kosela bino mosala kaka ndenge bolingaka na ebisaka bino confiance na bino pe fidélité na bino nde pesaka biso courage to servir bino na temps oyo bokozela biso to servir bino tozali en direct ya République démocratique du Congo ensemble avec Jonas Chicken ozali bongo na sima ya caméra kosela bino mosala kozela bino bilili donc mwana wa mayele to ko féliciter alors na mokolo ya lelo to epena ko sensibiliser ba congolais parce que to komona neti ba kongomani ba ko comprendre te esika pimboka na biso ekokindi. Mais avant to kota na mozindo émission na biso ya mokolo ya lelo na kotikela bino botala image parce que sengeli boyeba que uta tongo commune ya Lingwa lezalaki bongo bouclé donc ba service ya sécurité ba boucla qui commune ya Lingwa là alors ba média ebele ba koyeba te pourquoi est-ce que commune ya Lingwa la banda tongo depuis 6h du matin ezalaki bouclé. Alors biso na Cléboa original pe Tiamaloba tozalaka wana toujours ko lukela bino ba information ko creuser to sali ba recherche to ko comprendre pourquoi est-ce que commune ya Lingwa la uta tongo ezalaki bouclé. Alors Jonas Chicken soko zali d'accord nanga balancer biso non image oyo après tozonga bato ba ko comprendre après image oyo pourquoi commune ya Lingwa la uta tongo ezalaki bouclé. Alors image et puis on se retrouve tout juste après. Caméra na biso ya point chaud ekitaki bongo awa na commune ya Kimbatseke ya yandi melanga ike ebele ya bato oyo bozali komona balandi na bango député te kasi botuna ngai nini bakangi soi-disant rwandais ndenge bango moko baza kobenga ye na kobeta oyo babandi kobeta soi-disant rwandais yango nde jipa la police eye ekiti ezuye et protégé ti bamemi ye awa na bureau ya la police boyoka ndenge basoli na micro ya point chaud bakanga ye kaka bakanga ye batika ye te gouvernement na biso azala penza ekenge mpona kosurveille barwandais wana akanga ye justement omoni awa ntango omoni bato batondi awa ke bakangi rwandais nde omoni population na bambongo babiloko ebele nde yango nomoni population efashe bayeke base charge na ye balekisi biso papa bakomi koya kokota maboma nzoko nde barwandais bakoti na mboka oyo ebele mbongo wana si wapi badollar papa batikaka tomoni rwandais oyo azokende na tipi wana bakende na ye bazobete nzela akei papa na bon obotami wapi na Lingwala na Kinshasa nde obotami papa na nkombo nini Papa Mongweli Kasongo. Gaston Kasongo. Papa Mongweli Gaston Kasongo. Nde papa na yo. Mama na yo. Mama Beya. Mama Beya nani? Ilungo Beya Beatrice. Ok. Ozali ekolo nini? Ngai. Nazali Mubambe. 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 Na province nini? Mubambe Ituri. Ituri. Oza la province Ituri. Bon, oza combien de temps avant bando longwa Ituri, oza combien de jours avant na Kinshasa? Papa, ngana botami awa. Ndenge nazolo banaza musika te. Tosala Mama wa boti okumbo na. Ndeko. 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 Kana kombo mama na tumito yeba komba mama aboti ona kombo mama na mama Charlotte Boboyo azawa baza na mboka bongo papa baza na mboka kombo nini papa na papa Mowoko Gaston Mowoko. Okay. Yo fandi wapi? Awa na maya. Na balabala. Ndumba Mayengele. So voyage. Na voyage tendeni.
baidiofa libaya lobwe kotanga azoba swahili azoloba lingala mais alebiki abotama awa na lingwala avandaka na Kisasa banda kala depuis 18 ans yala komina Kimbantseke avandaka na balabala Ndumba lelo bakoma peka ngo soma yingele na mikondo numéro 24 to yebite soki ba finesse to tindi batbanga na hôtel kuna balukana na adresse wana basalaka 3 personnes na mama moko Béatrice na Béatrice Ndamatadi na papa Hilaire abi Hilaire ne mobaye ne basalaka bango to tuni boyeba ni ndengani na batu wana biba ni ka bongo bazaka mama wa boko la bango on ne sait pas il dit vrai ou il dit faux yango to moni suspect makasi na kati ya mboka ndo moni la police tie maboko poto tinda acquis de droit yemo kwa sawana na si boyoki ni ngaza ko loba alo ba swahili abika sa muta itori moi zonité donc aza mutu mazo ko sabisu alinga masquer justice mais so talier comprendre bien aza moko na ba yike oyo ba ko tungisa biso na kati ya mboka oyo biso toza musala ya balabala ponga mikolo na otambola na jipe pona ko sécuriser changu tolingi changu eza na kimia bo tozalaki na descente à soto moto à Pascal tomoni liboso entroupement moko hostile na précipité na équipe na jeep na kuti siko le monsieur suspecté là o bazana posa batumbaye rwandais wana bona moni na maboka population bazana posa batumbaye nde na kitina ba élément na ngai to weleli to bwake na jeep to bwake na jeep balobi azana mbonge belé batu bazu mbongo bakena ba mbongo wana biso lobi bon comme batu bakena mbongo biso to za problème mbongo te to protéger ka mutu oyo to memena liboso ya bakonzi tango to monike entrepreneur le kimakasi to salika o basoda basala kati kandenga zalaki likolo motuka jeep wana to bwake siko na ketch al nde to commissaire na bataillon ata to commissaire na bataillon mutanga za na ba identité douteuse aza na ba identité douteuse bazaka bato bazotungisa biso po biso to sala renseignement tango tozo remarquer que mutalati 3 caleçons 4 pantalons 2 kilos na kati pour changer à chaque moment ce komoni a changer à longoli bilamba mususu yango siko comme c'est provincial province à ville de Kinshasa général Silvano Kasongo makamnyo so biso to sala ka tozo ka ordre pana ye batande ngwana so to kangi bango to sukisa ka bango ka tozo meme siko liboso mokonzi ya yebinde ni na kokusala na batande ngwana oui toko yebisa kaka na bandeko soki okangi mutu omonike aza kotata bana identité na ye bobeta yete bobenga la police bokende kotike na maboka la police nde bango bakoyeba komeme na acquis des droits po ba identifier convenablement que si c'est vrai que aza congolais bino pe bandeko oyo botambolaka na ville province ya Kinshasa kolata bilambe belé na nzoto keba oya kozwa lo zap sur lokola ndeko oyo soit disant rwandais o tolobaki te point chaud eleki eyokani masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Tobé hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso eza ya koteka sans exception.
toana route de Matadi beaucoup ta infirmière na infirmière bazali bakoyamba bino bakosala musala comme il faut tobengi bino ebele ba maman ba papa ozala posa achat vente location toza wana mpona kopesa bino ba solution ya ebele mama kozala jeu de cité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo mapangu nyonso eza ya koteka sans exception biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na ya bino ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital po kuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino peza ya koteka. Très bien, merci. Bino moko bolandi ba image. Vous comprendre pourquoi est-ce que commune ya Lingwala ezalaki bouclé. Donc ndeko oyo bakanga kiye uta mokolo ya lobby. O bolandi na bilili ndenge pe bozomona ba strezo leka. Donc bakanga kiye uta mokolo ya lobby. Selon les informations otoko pesa bino na Kleboa original petia maloba officiel ndeko oyo azali infiltré. Azali parmi ba infiltré o ba koti na mboka na biso République démocratique du Congo. Bino moko déjà nde bolandi na ba image vous comprendre que na elobeli na ya aza infiltré, aza congolais te. Alors, esengeli toyeba ba kongomani ke mboka na biso tozolekisa moment moko ya insécurité makasi. Aujourd'hui, de gauche à droite ya mboka na biso ba kuluna ba telemi ya kosakana te. Mais après l'analyse oyo Kleboa et outi ko sala to ko comprendre que bakuluna mususu to traiter bakuluna baka bakuluna te. Mais ce sont des infiltrés au bakoti na mboka na biso pona ko luka kotia instabilité na mboka na biso. Alors biso moko ba kongomani na moment o to lekisa ya insécurité, c'est comme si conscience na biso eza na place te. Selon ba analyse na biso to comprendre que ba congolais ebele bakoti na distraction. Yango émission na biso ya mokolo ya lelo toye ko conscientiser ba congolais ba comprendre que toza na moment ya distraction te. Peuple congolais ba kongomani o bozali partout dans le monde. Et ça là boza na diaspora. Et comme tant tozala unis, tozala ensemble pour que to bunda elongo. Bitumbo tozala ngo lelo ezali bitumba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Ezali bitumba ya mwana mboka Martin Fayulu te. Ezali bitumba ya Moïse Katumbi te, ezali bitumba ya ba politiciens soboyebi te. Mais ezali bitumba ya ngai na yo kongomani yo zolanda ngai de partout dans le monde. Toko bunda bitumba oyo esengeli toyeba ke makasi na yo makasi na ngande kosala ke to longa. Mais tango biso toko kota na distraction. Imaginez-vous tozali na moment oyo toko lekisa ya insécurité na mboka. Tozali na moment oyo soki totali na kwa mutu na Grand Bandundu, il y a des choses qui ne marchent pas. Tozali na moment oyo soki totali na este ya mboka na biso, il y a des choses qui ne marchent pas. On peut dire qu'il y a este ezali banguna bako uta na bamboka bapaya bako ko bundisa biso, bako lakisa kimutema mabe na mboka na biso. Alors, on se pose tant de questions. Soki tolobi ya este ezali banguna bako uta libanda, soki ya este tolobi ezali Rwanda nde ko menacer biso pona kimutema mabe ya babia oyo biso tozali nango na mboka na biso. Alors, na likambo etali Grand Bandundu tokoloba nini? Parce que Grand Bandundu c'est entre nous les Congolais. Et alors, tokolanda comment est-ce que bakambi ya mboka bakoloba qu'il y a des gens, il y a des politiciens, il y a des députés. Oh bana sima ya désordre koleka na Grand Bandundu précisément na Kwamutu. Bato bako kufa tongo midi pokwa na Kwamutu. Mais ba kongomani bako kota kaka na kati ya ba distraction. Congolais, c'est l'État à côté les ma parce que bitumba on a ko répéter ezali kaka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Bitumba oyo ezali angai na yo Congolais, c'est l'État à côté les ma, c'est l'État à kolongwa na kati ya ba distraction. Aujourd'hui, il y a des choses comme même ba Congolais na kati ya distraction. Ngana ko kamwa comment est-ce que plus de 50 000 personnes, 50 millions de personnes, je peux dire bako se mêler na kati ya ba distraction ya ba musique au moment où mboka na biso na insécurité. Lelo yo likambo ekoleka o ba kongomani ba moni ba simba to pe ba mi pesa na moto na bango ezali concert ya Fali. Bato ebele ba se focaliser na concert ya Fali. Distraction na mboka na biso. O Fali pour pas concert ko simba te. Peuple congolais aujourd'hui soki bitumbeye na
capitale na biso concert wana ekobeta mate eloko tokobosana bandeko bakokota na distraction ya concert tolobi te ke fali pour pas beta concert te non c'est son travail lokola gradimu ya kosala mosala na ya kopanza sango ya kopesa information c'est de même fali pour pas son travail za koyemba mais on ne peut pas se focaliser quand na concert à fali. Combien de Congolais lelo va se focaliser quand na concert à fali? Ils cherchent des informations. Est-ce que concert a fallu kobeta maté? Est-ce que stade va pesiété ou va pesiété? Mais cherchons aussi l'information. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays congolais? Cherchons aussi les informations concernant l'insécurité dans notre pays. On ne peut pas se focaliser dans concert ya fali. Ba kokota concert, ba kende kokota concert. Mais concert eza pona mokolo moko. Mais bitumbo toko lekisa na mboka na biso eza pona mokolo moko te peuple congolais. Fongola miso longo na distraction. Lelo tomoni kota ba chrétien ba se focaliser na makambo ndeko lifoko di ciel alobaki. Tala ndenge toko memama na distraction au moment mboka ekotambola bien te. Au moment kita kiteza na mboka na biso moko mona tongo midi po kwa congolais akokota na distraction. Et suis biso 2 ou 3 jours. Bato nyonso ba se focaliser ndeko lifoko di ciel alobi boy. Tala ndenge ba congolais ba koti yango. Oui, c'est vrai, nous sommes des chrétiens. Et Seigneur te to accepter makambo ya boy. Mais yango te mema biso na distraction, mboka eko kende na kokufa. Bitumba eko kota déjà na capitale. Je pense que vous êtes informés. Ezali na bato misato ba norvégien misato bakangi bango na aéroport. Na 850 munitions. Imaginez-vous. Tango bandeko ba ko sala polémique ya concert à Fali. Tango bandeko ba ko sala polémique ya maloba. Ya mwana mboka lifoko du ciel. Mais il y a des gens ba ko kotaka na aéroport na 850 munitions. Congolais fongola miso. Na ebisi biso ete bitumba oyo ezali kaka bitumba ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mokote. Ezali bitumba ya ba César Ngadi, ezali bitumba ya ba honorable Jean Moutala. Ezali bitumba ya ba mère Poutou de Yalola bitumba oyo toko bunda biso nyonso. Peuple congolais, c'est le temps ya kofongola miso. Tout longo na ba distraction. Ya ba concert. Au moment où mboka eko tambola bien te. Vous pensez que ceux qui m'assassinent c'est ko beta awa na Kinshasa yoko ke na stade de match OK kota la concert. Vous pensez que ceux qui makambo eko tambola te na mboka yoko ke na église OK na ko bondela. Parce qu'aujourd'hui on voit tous les pasteurs ba koti makambo li foko du ciel. Mais ngai na ye na mokolo ya lelo pona ko conscientiser peuple congolais ko lo ba ete mboka na biso ezoko tambola malamu te. L'insécurité est installée dans toute étendue ya mboka na biso. Kongomane esenge to fongola miso. To longo na ba distraction. Makambo ya Congo etali yo etali ngai, etali biso baso. Toza bobele na mboka moko. En dehors ya Congo to na mboka mosusu te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokumbela mboka kino ekosila mandat na ya kokende. Mosusu akoya. Mais ngai no tokozalaka ba Congolais. Ata olongo okei na mboka mosusu changer nationalité. Yango tende longo lisio congolais ya makila. Makila no ezaka ya bakongomani. To longo na distraction. Bakangi 3 norvégiens na 850 munitions. Siko tomi tuna ba question. Tina nango ezalaki nini? Tina na yango ezalaki nini ndeko congolais? 850 munitions. Est-ce que ça va quitter pour bakoti ça? Na ba infiltré ba ko kota na mboka na biso. Et après suite nango ngake ko zala nini? Yamboto continuer to ko senga na régie ba balancer biso sous ba image o ko lakisa insécurité za makasi. Na kati ya capitale déjà. Ba kuluna ba ko mona lelo ba kuluna, je vous dis bango nyonso ba kuluna te. Régie balancer biso image et puis on se retrouve tout juste après.
Awa tozali na commissariat ya Lemba oyo ekambamaka epai ya colonel Emily boyeba ke bilenge mibali oyo bozomona boye bazali malamu te baboya toli bango nde bazali kotungisa population ya Lemba na koyiba kopapa to pe kokotelaka batu na ndako neti bamama oyo bakoteli bango bazwi biloko na mbongo boyoka ndenge bavictime bazali koloba Mwana ebe pete bala bakuluna. Ye bala ataki non ebe pete baza kuluna. Moko aleki na sima na nga. So aleki na sima nde msusu wana sene. Abotolisaki o msusu wana sene après okatanga lishe. Na yebi ete akotelinga na buto alelo mobala zate babuki porte bakoti bazunga TV na mbongo 600 na valise. Abisanga pesa nga mbongo. Na bite tanga kata valise mbongo. Zazo zena kata lishe na kangi banda. Moto ko intervenir zate na kangi ba yo pesa o yazo vuza ate bavuza te wakela azumbongo 600 na de téléphone. Nini tekina na ite. Beba oyo nde baza mosala désordre osakana te tala ndenge bakati bana ya bato grâce na service na la police ya moni kilelo bazwami na yebi te so baloba isusu non en tout cas pona motuna wana na yebi réponse ninga ko kopesa ote na yebi réponse ninga kopesa ote na ko kopesa faute na population pe lokola po nde totie bango maboko boye tango bakokende totindi bango na parquet epai ya qui de droit au lieu que basala suivi balanda bato wana kuna se désintéressé na dossier au moins après quelques jours bato bazongeli biso toujours c'est la population qui balandela ba dossier ti na suka balandela dossier ti na suka soki ba condamner mutu wana nde oyebi kotika likambango mais au moment otindi mutu na parquet après 4 jours une semaine mutu na zongeli bino to e barate phénomène ni lekana kuna mais na kasi oza faute ba plaignant biloko ya boye na kati ya ville ya Kinshasa ezali malamu te ezali kolakisa ete bana ya Lemba bazali na sécurité makasi na yango commandant ya ville province de Kinshasa général Silvano Kasongo ozwa ba mesure pour na ville province de Kinshasa e koma na kimia. Commune ya Lemba toyebelaka yango lokola commune moko ya bana mayele tope na basaper kasi lelo ekoma commune ya kuluna nde kuluna botala ba jeune oyo na ba machette ndenge balati yango lokola chaînette soki okutani na bango na nzela yo moko pesa téléphone na malembe po soki te bakokata yo po bango basi basila mawa yango tokosenga kaka na commandant ya district ya Moamba oyeba ko assurer sécurité ya bana Lemba po bazala na kimia boyoka numéro 1 ya commune na Lemba ndenge alobi batu bayibi bazokisi tolingi tosenga bino population boye bango tozwi bango bobetela na police maboko makasi bon ndenge bomoni bango awa est-ce que bolingi bomona bango sur libanda ok pour bomona bango libanda te il faut maintenant ko charger bango oyo nyonso ayebi mutu oyo moko na bango azokisa ayiba eloko abeta aboma boya ko appuyer police infraction comme kuluna ezalaka te mingi bomonaka soki tokangi bango boye après 2 semaines baza libanda bakimaka te babimaka mpona nini po population eyaka kofunda te policier akangi ye asali policier eloko te mais toza na posa ya yo ndeko oyo bato ya mabe oyo bazokisa baboma bayiba po dossier na bango ezala makasi bakende tozozela bino lelo bopesa sango bilongi bango yango mutu nyonso oyo ayebi mabe na bango aya kopesa polisi boyebi bango te boyebi bango bien gouverneur ye alors nalingi nasenga bino toyokana yeyo gouverneur 3 mitu gouverneur 3 mitu aboma batu misa 3 mitu oyo aboma batu oyo komona ye gouverneur 3 mitu 3 batu aboma akoma yango awa
tosengi na bino boya kopesa ba témoignage po bakende boya bokomona bango lisusu te boya kopesa ba témoignage nalingi nasenga na bino lisusu boye makambo ya kuluna tolembi population bosunga biso soki omoni babeleli kuluna na lemba tolingi tosala boye ndako nyonso somba siffle soki oyoki voisin beti siffle yo mpe beta siffle bima na balabala omoni bango oyo eske baza esu makasi moto aleki leta na makasi aza bango bakoki koya 10 bakote bino na balabala bino boza 1000 botama bomonaka bato oyo 5 baobeta mutu moko 1000 personnes bazofilme est-ce que normal sikoyo na lemba oyoki kuluna yo mpe bima soit nzete ya liboka soit chevron parce que eza légitime défense moto aza na machete boye yo okekangi na maboko eza légitime défense bozwi ye nde bozwi lelo boboma te boyeli biso ye te boboma te kanga ye yaka na ye ngai naoloba baboma mbala ya na ngai pa bango mbala ya na nga zoleka ya baboma ye batika ya na nga na zemi ya na nga abota bamuta boma yeyo aboma ya na ngai babete ba masheti bazonsa ye baboma ya na ngai baboma mbala ya na nga sikoto tika na pasi mama biso bimalusu te likolo mbala ya biso sikoyo nde bakangi bango osengi na bakonzi bakende bakufata kuna tolembi bakende batumba bango te basa bango te na bakonsila te bakaukata bakende ata wapi bakende tolembi bango yango tokoloba boye bino bajeune misala ebele ezali ya kosala na kati ya ville ya Kinshasa mpe bakope ya ndenge na ndenge kosimba machete ezali malamu te ndeko magazine point show yango wana asi alobi. Voilà, merci. Donc, Binomoro Bolandi, Bomoni, comment est-ce que l'insécurité est installée, voire même dans la capitale? Bomoni, comment est-ce que Lemba est comme une insécurité, Makasi, Bakuluna, Bakomi Makasi na Lemba? C'est le temps, parents, Oyebi, Ozana, Mwana, Noya, Kuluna, dévoiler. C'est le temps. Tu sais que ton enfant, ton fils, Aza Kuluna, dévoiler. Parce que l'andi bino na ba image momoni comment est-ce que l'insécurité population comme une insécurité moko ya kosakana te na ville ya Kinshasa. Kuluna est comme partout. Lelo ba biso yo ba pandisango to komi na somo ya kotambola soki mokolo na motuka ezwi problème moyo bimezate. Poko banga soki ba récupérer yo eza somo. Alors biso to wana makoki ya kozo ba garde to banda kotambo na ba garde na ba policier toko suka wapi yango to sengi na population alongo na ba distraction on ne veut pas ba distraction ba Denis Lesi on ne veut pas ba distraction ba lifoko du ciel on ne veut pas ba distraction ya ba concert ba rancune on ne veut pas nous les Congolais nous avons un pays à sauver. Toi, Mboka Kobikisa, peuple congolais, nous avons un pays à sauver. Nous avons un pays à sauver. Et ce pays est bien mis na Kombo ya Congo, car nous sommes des Congolais. Nous avons un pays à sauver, je répète. Tout le monde a ba distraction, ba Denis Lesi, le pétage, tout ça. Tout le monde a ba distraction. Aujourd'hui, les Congolais, ako leki satan ya kolande mission ya Denis Lesi o ako loba makambo buzoba makambo eza na sens te olia leki satan ya kotala bato nini ya mabe badongolo mission bakoti na mboka ba ko sala mabe na mboka. Les gens comme de Denis Lesi ba ko mema distraction na peuple congolais. Les gens comme Balifoko du ciel ba ko mema distraction na peuple congolais. Congolais ko iko zwa 2 jours pour la kolobelaka makambo ya Denis Lesi makotela makambo ekoleka na mboka te. C'est le temps peuple congolais ya kolongwa na distraction. Je répète, nous avons un pays à sauver. C'est le Congo. Nous sommes des Congolais.
et tokotika la ba Congomani. C'est le temps de sauver le Congo. Lève-toi là où tu es congolais. L'on a ba distraction. To sauver mboko. Je pense que bozaki belé ya kolanda biso na chaîne na biso Club Boa original pe tia maloba officiel tozali wana kaka pona ko conscientiser ba congolais. Tozali wana pona ko lamusa peuple congolais. Il est temps que to sauver mboka na biso. Alors merci na bande kono so balanda ki biso. Merci na technique e balancer biso ba image, lukel biso ba image, luki ba information poto kabolana bino na mokolo ya lelo. Merci na Richard Mbuluku pour l'assistance na yo o kosala na kati ya émission Tia Maloba o kosala na kati ya chaîne Club Boa original. Merci na yo. Merci na madame Sandra Zoka na o nyoso kosala na kati ya Club Boa. Merci na honorable Jean Moutala na o nyoso kosala o kotiaka ka maloba te mais o kotiape ba poche na kati ya Club Boa original. Je vous annonce déjà to kosala émission moko lobby na honorable Jean Moutala en duplex. Donc, bozanga te, bolanda émission tokosala lobby na honorable Jean Moutala en duplex concernant l'insécurité dans notre pays. Nous voulons que le Congolais balamouka, car nous avons un pays à sauver. Nous allons recevoir pour vous l'honorable Jean Moutala en direct à Londres à intervenir concernant l'insécurité où ils s'installer dans la République démocratique du Congo. Mère Poutou de Yalola, merci. Maman Emilie Nzemba à Londres. Bozali ebele bolanda ki biso na mokolo ya lelo. Merci na Papi Lino au parc Osunga biso. Na kati ya Club Boa original pe Tia Maloba officiel. Merci na Raiden Lubaki. Bozala ki vraiment ebele boko Osunga biso famille Katanga Mobimba. Na pesi bino merci pour l'assistance na bino. Alors ngai na bino tokutani prochainement na même chaîne Club Boa original pe Tia Maloba officiel. Toujours pour vous informer na temps réel. Alors, portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt.